La fidélité et la confiance au bon message, on peut s'engager la Moussa Nabino. Azer Sifo, toujours na chaîne Nabino de MelTV original. Na batu tout bon Azer Sifo, ça na pour na recette Nabino Moussa la kitoko wapi. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Boss de Bruno original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur Nabi ke bo profiranga bo ponanga bo linganga yi ba papa na ba mama bandeko ya basi pe ya mibali pona kaka boulot ona yebi boulot oyo ekomemanga musika PDG zo memanga. Voilà nazanga morote na plateau nazana artiste musicien doué de son talent ou ya sala succès ayembisa mokili abinisa mokili tout est na plateau. Mais fait ça même moi nangai fongola caméra bandeko bazon de biso partout dans le monde ba mon l'artiste Jos Dina na recevoir Namkwalo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Comment vous allez? Ouais, très bien, vous? Oh, Dieu fait grâce, ça va, on pète la forme. Merci beaucoup. Zutin Ebele, l'artiste Jos Dina au Bungakina TV, Balomo na susté et ngana zana esenga komona yo. Je suis sûr que bateau bateau na biso ba sebel komona. Comment on a été dans les médias Ezaki pour quelles raisons? Non, mais je crois que le bac en a sauté, il y a moins trop dire. Ezaka na cadre Moussala, Nazaki na Istanbul, mais si Nazonga qui déjà dans le terrain, donc voilà. D'ici là, bon, on a la production, mais cette fois-ci, bon, on a na couleur au Moussou sous Bolingaka, bon, on a culture pays. C'est-à-dire, bon, on a juste dit dans l'artiste avec Félix Choisé quoi, il est culture pays. Donc, on a peut-être déjà rendez-vous, sauf imprévu, mais les 16 na Chetemba. Bon, on a juste dit dans un podium avec Félix Choisé quoi, et les gars très bien. Alors, l'artiste Jos Dina, on s'est dit retour dans la culture pays. Oui, on est en il y a longtemps, on a officieusement Nazaki, mais pas officiellement, mais maintenant il est comme officiel, donc on a dans la culture tranquille. Mais slogan qui a cultura, quoi bon on doit aller sans retour, mais il retourner. C'est quand vient tout ça berere yasika, babuzoba yasika, buzoba kalate. Ouais. On peut pas ne où se réconcilier zongani, yango pe bino nyos bo moneza idée à bien dire à bien kolanda et bino tout bo mon bozonga. Je ne sais pas, peut-être coïncidence, peut-être je sais pas. Je sais pas comment commenter l'histoire, mais voilà. Je crois que tout ça la berere yasika mais yakalate quoi, donc erreur yasika zali que est grave azong si garçon mon voisin orchestre nae ngai azong singa na kata cultura parce que bolingo zali et peser à bolingo zali le ko le peser ya bolingo zali na motema nae a préféré azong ça juste dit na cultura donc public vraiment c'est peli ngai mona c'est peli etc. donc voilà. Il représente quoi? Il représente quoi Mkwa Bongo Félix Choisé que pas nayo? Félix Choisé quoi, il restera mon mentor, aza papa, aza mentor à côté de l'obor en poche pour nga nazala joso boyebi, pour nazala joso boyebi, pour nase pelisabino donc acha vraiment ba moyen et donc je ne peux que le remercier donc c'est un mentor pour moi. Parcours na yo na kitira pays, parcours na yo na musique, ndongo le kana kitira pays vie, OK na quartier latin. Parcours ni o yo so fan de bino, était là gravé. Vina sala penza awandi sala ke nazo ba position na zala ngolelo. Oui, musique de salanga et culture pays. Culture pays quartier latin. Alors l'unique comparaison là, ben la comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison, mais il faut dire qu'avec cultura voilà sans doute les yango. La cultura. Voilà lelo carrière na yo en solo. Na moni pe ou na ba musicien na yo bo za cultura. La cultura. Baza kitira yo nous autant dans la kitira ozongi na poste za nango. Est-ce que c'est important? Le plus important na zongi ka musicien, na zongi na yembaka na binaka. Il y a un des importants. Le reste voilà, on verra. Le reste on verra. Mais le plus important naza musicien na yembaka na binaka donc na komaka nzembo donc voilà, na osala ka rôle na yebi. Naza ayant droit, naza le roi chef coutumier, naza. Mais pour l'instant, na yebi place ngo comme chef na biso comme une éclipse solaire.
Yé comme taza on a chef na biso, y a pas de problème. Comment on a GSAC Koutani sur le même podium, le même orchestre, sentiment nous a qui non mais y a zakalanga erioso, y a zakalanga donc. Non mais yé ngana yeto zaïsou na culture te mais esprit tozaki na culture. Yesa kazalo wala ngaya ndambu nango. Nous mona GSAC on a le nga mais est-ce ya ndambu nango. Donc tozala kana biso totamboli bamboke belé to yesikoyo deuxième aventure na kata culture pays. On verra ndenge ça. Projet Wenge 4x4 le 30 juin, en tant que musicien, vous avez un projet wana, regarde nous la projet wana. Non mais naza content 25 ans, son abo 25 ans après, Wenge ba kuta na moni. Ngaba zo benga père moi ale makaba. Pour na beta guitare na yemba. Nazo mona naza moi ale makaba, mona mona naza JB. Mo personne qui mokili monde surprise maman ngai na yeba kita. Anego na komisa mani, vous comprenez? Mo ko zo mona ke monson donc ozo choisir la qui difficile. Mo na mona comme Blaise Boula. Baba ange adorable. Donc yo mozo e bato pour nani donc mona mo ko JB, mo zo lingo pona Yasiel, mo zo lingo pona Dieu na ngai tata Mobich. Lingo pona ye wana za pena e salama bongo. Mo zo lingo na pona pour battre baye baraté ngana ya raté pas fondé masela. Ah oui, ngana ya pas fondé masela baba ngai avant ya culture pays. Non. Tant aux na culture pays mais moi ba posa moko boye. Na oteka ka moi secret mon ke pour ba massa muso bazana ma osote. Baba chéri be, tu qui pena pas fondé masela to CV. Et si même petit nanga kasi mouvement na ngo. Ba tri personne. Attends idée ya moi ko tika culture pays zaki. Donc ça dit c'est voilà ça vient à biso donc il y a Didier Massel a fondé Kwek. Donc c'est Sengo comme on a que 25 ans après bavé bakutani et puis on a donné la soirée à l'Empela ma casse à l'Empela donc j'espère qu'à Kozala en tout cas bisom to Kozala ba sepela ma casse donc on a grand frère propre donc à l'Empela na sepela Nogolias na sepela Nkumu Manda na on revient ce qu'on a peut-être sur Zali Fikari Fikare Mwamba plein pour nous on va bête à Burkina Faso ba prêtre mais nous on va bête le soleil ya grand prêtre Fikare te yepé na Wenge 4x4 deux fois te donc en tout cas ba noko to bazawana na jeter les bango ba fleurs donc to linga bango to ma baza bango nyonso te ndeti nani Ferregola abeta kumbala mikili ndeti Marie-Paul a Rosalate écarté Montaigne fait soit celle contre tous wenge moni Montaigne wana vina ngai pour nga père aller ka Britannie wana so wenge moni Montaigne ngazambe wala foka fachaloba tata na so bimi na stade ah ça non benda bango population ça makambo ko bango le so basana Montaigne celle contre tous non bon tout faisait Wenge na kota lisona ba ma capacité mais tous a content nzambe soka permettre a pesi biso pema mokolongo toya na quoi na stade toya na concert tous na biso wana tokoza na sona ba Enriquez Nina tokoza na biso pena ba wana ba staff utip na mikili ba Enriquez Nina ba mignon mignon donc Titi Mignon Domba, donc ma gloire Mundai, Tokozalana, Bastaf Euti States, grand prêtre Chimita El Diego. Donc, on a un peu Outi, Baye, pour Makambo, il va soutenir culture pays, il va soutenir Pewenge. Donc, on continue sous à côté de Léon, Bajoli Batombo. Donc, on a un Kalamingite, Gaïta Makese, PM de la SAP, na Lille. Auzanabiso awa donc toi na Bazeka Luzeka un prêtre tous na ba Charles Bronzola donc je crois que tous la moi culture pays vite aux amours belé na éviter so esenga to ya kana ba jeep na biso beto lukaka ba moni ba pays boza mabende a somo moni ba Macon oyebi Macon non ba biso wana to ko ya na ngope to koti non to tala so que esenga to ya na ba karna somo to ya na ba karna somo so que esenga to ya na ba Macon to ya na ngope to na ba dread carroulage ba bini ba ko sala dread carroulage c'est sali. Le honorable sénateur Denis Gambaye
akosala miracle atika ba makona ta moi 10 pour tous c'est belé hein donc tous on a ben Emile Ngoyi le professeur Emile Ngoyi en Kabich bakosala miracle to tata moi 10 makon tu es nango wana to koti kitoko et ça bien pour na par ya monstre culturel pays vie pour le match na wenge voilà. Merci. Un mot pour la Firigola, Azana Kati, la prison, la cachot na Mboka Paris. Ouais, Gola Bataringue, Ligue des Champions. Non, courage. Moi, Ligue Ambalo Banaïte. A comme ils sont Moubali, c'est mon nom à côté de Moubali. Ouais, comment Moubali faut bêter l'encoumba. Oh, aux Solané Noko, on a mon à Paris. Naïb Mamba cachot, donc nga. Bah, tu me souviens pas, le bilan m'a bébélé, non, il y a un autre cas systématique, tu sais. So, côté on a non, c'est que Noko. So côté on a Noko, donc, nana commentaire au Salate, Gola, Yomo Yebi. Le quoi, bezali comme ma famille. Dans les so ma musique n'a pas commentaire mais le quoi ezali comme famille respect na bana to ko ça bana ma musique te babi pare moi na so ndene le quoi bana na biso ba to bomba bana na biso to so na biso donc respect na Gola courage et sika zali eza place à facilité prison esthétique eza raté ngana ebi prison ngai na ozo so na muta ebi prison ngana noko pena ya Paris na ebi mamba prison ngana noko ya Luanda qui mabe na yebi makambu donc ozo sola na moto yebi makambu ndenge zala donc place noko azali za place sengote eza place moko ya pasi mais courage ngana ebiseka ke komi siko noko siko noko mi Ligue des Champions siko noko mi noko donc le reste eza bana na biso to bomba bana ko inape bana te eza makambu voilà biso na verbe to lobaka vo même mokola kufa mwana mokatikala ke mokolo que moi na koufi mon cola tikali donc ça dit biso vomé biso to daïba na bakunda biso donc c'est bon courage et puis c'est comme ça voilà. Et par rapport il y a parcours dans le temps on a qui tira PV à un moment donné ça qui rivalité juste dit nana fali papa oui tikala vraiment la moto ya bato juste dit est-ce que yona fali courir les caca bien na problème na état fallait azama sanangai na fierté ya ko partager même drapeau na Fali même drapeau na Mirage même drapeau na Soleil Wanga même drapeau na Tripasson même drapeau na Stanford Hilo na Vicky Nasdaq baba artiste mboka talaka ngaso batuni yoza muta école nini peu importe document musu na zanango na lobaki naza congolais na partageaka drapeau moko na Dajou ah oui bien na partageaka comment za congolais ya mboka Fali ba comment na congolais ya mboka Dajou na congolais ya mboka Fali mboka Games mboka ya JDT donc ça ka Fali donc bref naza compter ya bango tout mais pour Fali le bi des personnes ont ça mis le quoi ya zate donc il y a numéro 1 na génération nyonso ba na sima o bazali boso ba jeune lokola mutaliki ya zate. La réponse est mais papa, après ça on a micro. Ouais, on a tala qui monte. So na tala qui n'a répondre mais na tala te. Il faut il y a musique à moi la mind au monde rango. Est-ce que et ça là qui ba jeune mususu ba na sima. Ba pesa pe makambala na ligne na et pour il y a le bien des générations. Bon, moi comme ma génération c'est un peu compliqué, je vis l'interview à JB Piana, il a tout expliqué. Donc, est-ce que c'est important faut que la génération parce que bon, on a habité. Mais sinon, on a une fali. Bisous ne sont pas Kofi, tu pas basé quoi. Vous comprenez? Donc, bisous ne sont pas sur le catch, pas sur le tennis. Et puis, qu'est-ce que qui dit bah mon a marqué succès, bah sur le soka. Bah font le soka porte santé, bah pour avion peut-être sur le baraté. Donc, respect encore une fois na bavio hein. Alors ça nous est bien. On a banzé mon aïe. Na linga te na bana. Parce que banze moi bayoka ngo mingi za bana mike na yoka mais papa moi na jomi atsango o bamba TV na mabelete na kotala kaka na kotala so na binoki na tala banze ma falite na kosi so na bino na tala banze ma ferete na kosi so na bino na tala banze ma innocente na kosi so na bino na tala banze mbo ya Gez Mawetete na kosi mususu na ni Gez Fabulous na kosi bina vile so na tala bina vile kuna yoka na tala na te est-ce que banze ma falite déjà inspiré yo Banzemba Fali, oui, pourquoi pas, ouais. Chani. C'est Bellet. Fallait qu'on me Banzemba Bella, comme on met le titre, comme l'album.
Album, nombre d'albums. Album, mais c'est Bella Rose, on a plus de 5. Ah, plus de 5, donc. On a plus de 5 sur la bête machine à cause de la vie. On a plus de 100 ans, ça va 18 titres, 20 titres. C'est facile, tu as quand même comme sinon, on a eu Banzemo Bako, donc carrière n'est en solo, ouais, ça lié mon co. Ah bon, Koko, ça y était. Ouais, ça lié mon co, carrière n'est en solo, bah, chanaï. Coco, il a fallu. On a quartier la tête. Mais il fallait me donner ma on a quartier la tête. À part wana li puta maman chéri fini kanga li puta suka na nzembo to kabana na chéri mo boy mera limbisa to kabana chéri mo pona nzembo li puta maman na kaka yo na ebi na banzembo na bango yango na chéri fini kanga li puta maman na kolinga kaka yo yango na ebi fali nani susu bina ta mwana baba zali kaka mwana Izangi ngai na balimbisa ngaso na ngai na mende ya bolingo bebe kabisente kananga linganga bina file mbote na yo kuna pa yo Fabrigas Paris maestro biloko ze bele ya Fabrigas amado takat amado takat talaka maestro na biso deux fois. Voilà, et tu veux ouais, quel mabinango Yusko Boya. Mutaboya zate, système à gondo kaka, gondo skilo. Na kotelema. Ah oui, c'est PCR donc Nicolo Tozaboy. Ozomona mutu mususu aza musicien malingi ye moko azala le premier. Donc, c'est-à-dire aza musicien, ane PCR motema mabe. Alingi ye moko azala le premier, ye moko azala l'échec, ye moko azala tout. Biso sukoyo, to ene PCR to lingi azala bongote. To lingi ne PCR merci. Merci donc yo na verbe ce côté donc to linga ndengwa donc ndena za bonana esengo so nga na bimisi na okape Fabrigas abimisi. Soki Fabrigas abimisi fo ayo okape sengo Innocent abimisi. Soki Innocent abimisi fo okape sengo Gas Fabulous abimisi. Soki Ipupa abimisi fo okape sengo J-Deta abimisi. Donc etambla bongo siko et PCR to bois clip no déjà PCR côté na YouTube na Félix Oazek officiel au monde PCR. Alors na juillet awa to ça le 16 na Chetemba. Après on a na sikoyo na Paris pour na bimisa siko nzembo nanga. OK. So dode mbenza Tripoli niveau na oyemba. C'est single gars moko ou ezali. Ouais na cultura to na single moko mais lokwa ngaza na moi juste dire na matabis. Donc moi deux. Featuring ezate na ba leki na ba ndeko na. Featuring ezana Sudden Play Orana. Wana nzembo moko nzembo mususu to koyeba so to beta nani. Ma même temps na yemo pes grave makambo kitoko. Les générations ba bina filé, génération ya ba Gez Mawete, ba Innocent, ozomona petit Mawete, Robert Anete quand d'abord Hélène. Ouais, mutuno salinga imbananga mais faut ya tango zo koyemba, faut ya pena koyemba. Ouais koyemba. Bango to ba yemba déjà. Yo kakanuka koyemba mais koyemba ezana ko niveau koyemba na koyemba. Ya ba blague te. Mais tant déjà bois qui bord na marché tel que bina filé yo kani, tel que Innocent ba bini. La moni na musique chasse en tintin pe là. Ah bon? Chasse à tinter là. Mais mon 2 ans après, pour Mikolo Kompe inana après mon je to bina gende. Ali muma moi. C'est vous dit matin que to bina gelo ko. To bina gelo bwana. Uzo ba mutu na makolote. Et wa ba chasse à tinter to bina ezala. Makamnus basala biso to bina basala ngo. Na biso siko to ninga to sa eloko we utika la moko na ozate atalizo likolo. Soko yoki pena. Imaole yo. Imaole yo imaole yo mobi biloko yoki na kati osepeli lolando tina te nandimi na bondela yo avec tongo etana zala na maboko yo mobi o banzembo siko oko yoka turo nazoyemba siko na culture pays vi nazo signer na biso laisse tomber quoi wana siko nazoyemba dode mbenza Tripoli nazoyemba dode mbenza Tripoli bana Londres bo sepela déjà formidable na bino ye ça dit bozo sepela parce que na kati wana eza na mayele osakana te featuring siko ya Christian Schengen onoka panga na guitare. OK. Na biso blague te eyembeleza kuna dode mbenza Tripoli trésor chimbalanga to sepela. C'est-à-dire après épaisseur, vous en avez paracétamol, après siko boana Tony Blair. OK. Boana Tony Blair hors du commun. Dans ta baba hors du commun wana ezaka blague te bo sepela makasi ko nazolo baba avec raison. Ne nazolo baba validé par Chimita El Diego. Ah bon, vous avez un tome rebelle, on est un bête tout le village marambo, mais vous avez un tome rebelle. C'est que bien, bah Maya c'est que zali hein. Mais on sort la banane noko, tu t'en as pas non noko. Est-ce que musique est tambour na bilamba? Parce que on a banane noko non noko.
Oh, te Nengazabo et yes, qui n'est pas. Oh, sur la non, quoi, il y a Tony Blair. Donc, Nazolo Babo, le 16, Tozan Abino, Nachetemba. Le 16, Tozan Abino, Nachetemba. Bozui épaisseur, beau consommer en haut. Hein? Gilles Vassimba, le célèbre, beau consommer en haut. Na Félix Oiseau officiel, beau télécharger, beau zalanon anda, beau bina on a pas fait, ba vacances en haut bandi. Après en haut on a beau asco na paracétamol. Après paracétamol, beau asco on a mais c'est Tom Rebelle. Voilà, merci beaucoup, merci to comme ko chité na biso. Salutations na bateau bakolanda yo. Et puis na tu na question asuka. Parce que ko pe ça les grands mon pas mbote. Ay ba ke juste dina. Ay bika ba valeur na. Na chamora kofi olomide. Na pesi mbote na grand mon pas au milk check jamais l'échec. Moi chamora kofi. Oh angana linga Serge Mabele. Yo barenga bébé. Awa salibo ye bolu kelingali wa gramo pawe bar na plan na bar. Ça c'est mokoka to zakana eh bien ça bogar. Merci beaucoup salutations na bateau ba Rolanda yo na traitement kwa lelo. En tout cas basé belé babe ngande mingi na 00243 999 100 701. Parce que na nzembo wana 00243 999 100 701. Nakata nzembo nanga c'est vrai nazo yembela mutu moko mais eza pe na bato mususu ba kozwa pe ba espace na bango na kati wana oyo kosala mwelo ko mobo donc bobenganga tosola musique tosola makamusu tosola musique donc nazo vana tosola bana ndule bobika ndenge zalaka na ko expliquer ne soto ba mikoloti bozola na ngai bogali bongongo hein olingai makamango zala ndenge wana donc poubelle à circuit na kati kuna selema ngaya c'est bon hein donc je laisse ngoma Jivens Matondo donc dans les bons Patou la Kuba, Patou le Kuba, Yoebi Kaka. Donc, Bolandalanda, le formidable Nagata Cultura pays, mais mouvement Nanga, la production, on a à Paris. Vous faites un ami qui? Non, mouvement Zali Awa, non, qui n'est qu'un Mwandambo. Mwandambo Paris. C'est pas Kimi. Ah, merci, on est là là-bas. Oya, Azo qui n'est pas voyage, ça sert à rien au côté Nanga. Ma ramener ce côté d'une ambassade. Donc, ça sert à rien, on est prêt. Bon, Elisa Fabregas. Maître, bah déjà, non, bah été. Bah comme apparemment c'est les 4. Maître, le zong c'est la chemise qu'on a pour ça chemise. Ah zong rapide. Chemin au zong on est bien. Tam ça au zong. Oh ya tam. Ah qui délai ya poto. Petit na ngai na formé qui toko. Na formé qui toko na kena na eba Angola azonga bongo ni comment on est. Là ça anglais belé bongo kima. Azane États-Unis poto ya mutu nyonso luka. Kasi na lobi na yo. Kanga data lelo chemise au zonga. Ka au zonga ah bon. Chemise au zonga donc maestro, ya na chemise et puis tout ce pela pour monde déjà aboquer le moment est-ce que ba na mort que c'est petit bon moral ba ki maté non ba monsieur ba bien formé ba ki maté OK ba ki maté kuna pe na ke umela te na ke ka moi 100 na 6 na zongi tam Fabrice soda fenêtre des niveaux tam suka 7 jours na zongi na ngai OK après neto sala voyage à Moulay merci beaucoup mbote mingi na bokulaka bokila lokondo Laurent Sokoko Laurent Sokoko match baluki merci Laurent Sokoko donc dans les bons quoi. Donc mbote na ya Joli Libatombo, mbote na Roberto na mbote na bao tout balinga biso donc vous êtes tellement ébélé, le numéro yango na pesi bino donc maître Blaise Bekwa. Obika na contact na maître Blaise Bekwa, Galer Waze quoi. Yuyu Kabweko, Papi Bolowa elongwa poso. Donc Vicky Nasdaq tout ça la candidate Lobaki Pichen Kambilo. Merci. Vava son et Kouloli, wana baba douane na culture. Merci. Voilà un grand merci partout dans le monde. Bandeko tout au Borolanda Tretien Kitoko. Moi la Moussa Nazir, il faut toujours. Je vois mon vieux Elvis Tassinda depuis les États-Unis. Il y a maman Claudia, papa Mapassa. Et pourquoi pas à jouer Ngangu, il y a Ridi Ngangu. La petite terre merveille Maluma. Gros bisous. Toujours Nakatakine. Et pourquoi pas Onita Mamba Nakati à Paris. Bambote Kotozali, Sarah Malou Kamba depuis les États-Unis, mais des petits Israël Mamba aussi et Léazar Mamba. Azir Sifozawa na Moussala toujours Moussala. Tout à l'heure on a soutenir FARDC. Tout soutenir FARDC. Mboke Kokoyate Bende le Kokoyate. Bye, à la prochaine.